Tant que l'on a des missions, mais oyo yebi na minute oyo yebi na minute tanga na mi balé. So yebi ba on liso. Makambo bino bo luka bino mo kande bo yeba. Makambo biso do luka makambo te problème c'est pas na bino bolingi vérité te. Longwe wana azala ba connaissance mususu ba pona ngobeta banani. Azala ba collègue mususu ezake bazape ba golwa te. Ba problème ba ngwe botina banani loba no ndeti nani. Ouais, il fallait qu'aller à l'émission. On a théâtre. Nani a garant de la nation? C'est le président. Ata ba lobi nyonso tu basali tu ba ko sala. C'est le président l'otio que robima lelo. Maloba na bango nizana fêté. Tellement yé bazwakaelo sa père ndami komi ça sa père et puis non sa père a taille wana zalaka na noté sa père il y a 1m20 azika la uzala ta mukolo moko te mais comment bilamba nezali bilamba ya taille nini alataka na taille ya bana miki ya bana 12 ba taille ya lataka ye moko awa wana émission o bavandi na zacle alobi que non ce qui leo na za poto pour na président na ngai mais première poto ya firi aki yango na orchestre ni non, mais au mérite. Nani azala qui président? C'est vrai, Rasson. Ah, c'est quoi? Problème est ça. Cassé. Parce que les lois à l'onglet qui comme président. C'est la malade. Voilà, la première fois que la collègue n'a. Donc, on a 2 heures, on a 2 heures juste. Donc, 1h05 quelques 2 heures pendant les mal au moins. Il y a que 2 heures dans Nambo, à 16 heures venir à terre, à 6 pendant Ndoulé. Alors, on a 2 heures, on a 2 heures et bête à Yokita. Soyez bisangaï. Et l'autre sala qui est à côté de retard. Ah, bon. Il y a une question, on te sola bien. Oui, c'est là. Il y a ça où tu vas. C'est la malade, mais. Donc, il est normal. C'est là que tu il y a ça où tu vas. Là, on répond aussi. On va répondre. Ben, Sali Djabi. Sali Fish. Ali Djabi, Robeta, Nasidadela. Il y a un compte à rendre. Oui, c'est ça, un compte à rendre. Oui, c'est ça, ce qui est le constat Moutamba à Koufi. Torobanine, Rwanda Moutouasali, Baza cause, elle va nommer Binomo, va connaître Baza cause. Babamomo va connaître Baza cause, elle va. Ce qui te dit, tu vas nommer ta ma politique, tu n'as besoin de silicaka. Cause de l'émission des Amoussala. L'Odenga n'a pas de Moussala. C'est qu'il faut vous foutre un aïe avant la longue. Non. Dans Oyekolo, déjà, ma caméra est très important. Et ça, déjà. Et à Mankaï Caravine, Faga Seng Boling. Dans le même, il s'est fallu que non. Dès le moment où on a fallu ce qui est un moussala de la blague. Même si na studio, sur la studio, même moi, c'est nana. Bote bande ko balandi émission na biso to linga ka tango nyonso na kati ya Gemidor TV. Tokundela bosolo ezali émission oyo esalamaka wapi na mboka Angola na capitale Luanda. Tokundela bosolo ezali émission oyo toponaki yango elongo na papa de Nzinga wapi pona kotalisa baimboka oyo bazalaka na mboka Angola makambo nini oyo ndenge nini efonctionnaka pe pona kotalisa ba œuvre ya bato pe pona kolobela ba actualité oyo eza koleka partout dans le monde. Vraiment tokundela bosolo ezali émission moko na lobaka soki oza kotala yango lukata kaye na bitu pembeni pona koyeba koma parce que oyo ezali émission oyo nalingaka kotalisa ba branche na ba branche ba réalité nini oyo eza koleka na kati ya mboka na biso pe na kati ya monde. Vraiment tolobaka te tolobaka tofingaka te totalisaka kaka ba réalité. Vraiment ba actualité eza ekoti mingi vraiment na lelo tokomeka pe kosolola yango tokomeka pe kotia point na i pour esala bien. Donc na caméra rapidement nazali na ingénieur Don Bernardo et na kati ya régie nazali na ingénieur Regan Penge yeni mtuza kolandela vraiment na kati ya régie rapidement na kusoma mbote na ngai epai ya mama Bita Nzinga à partir ya Suisse. Vraiment na pesa mbote na ngai na BBC Kasa kasi oyo zamingo pourquoi pas na pesa mbote na ngai na Cisco Kitenge na kati ya Zambie azana taia Michael Jackson Cisco Kitenge. Vraiment na pesa yo bambote mingi pourquoi pas Nicolas Kimita ya Bazel Lendula et na régie soki boza vraiment bon moko na ngai et bosala ngasini rapidement pour na pesa invité na ngai boa tarde. Ouais, boa tarde. Boa tarde, pauvre Nisso, boa tarde, dans le monde, vous allez. Émission na bino Gemidor yango yo. Voilà.
naza bien esengo mingi ya kose retrouver lisusu lelo liboso na bino. Donc avant kobanda nyonso tu nalingaka toujours koremercier mpena bagaulois partout esika bozali napesi bino bambote elongo na papa Hervé ye nde mokonzi ya bagaulois, sans oublier pardon ouverture ya restaurant monene esalami na kati ya Bordeaux, eza bar restaurant, ezali espace na bar restaurant na kati ya Bordeaux. Donc eza esika moko boya kitoko ile ya mboka, donc kudia kuna à l'aise, très à l'aise, donc occupé au kitoko mambutu eza kitoko makasi orosepela. Ezali restaurant tapas plus 243, donc soko komi wana orosepela kitoko tapas plus 243 club eza place à bien ba robeta wana ezali menu vivant, donc staff moko ya bien ba bogar mo basangana ba beta ramunda miti ya kitoko to bengsi bana to à Bordeaux, sans oublier Jaël Moloi bambo te delesco na kati ya Bordeaux. Gelor Boukalambaye, check, on est toujours ensemble, mon petit frère. Voilà. Naïbi que non, prix pesa de ana sende ozolo banengo wana. Te makambutu za pepele. Prix pesa de ana. Eza je dis donc eza promotion ya kitoko, tellement ouverture, nous tous eza ko ofele. Donc comme la barok so sombi ya rolia, ba pesi ya romela. So sombi ya romela ba pesi ya rolia. Donc eza journée mo ba sali pour nous sepel ça ba kilia na ba. Voilà, ndeko rache na ko rappeler pa ya ba Yero balandaka biso na Jemblao TV ndeko rache azali moko toto leksa émission ngana ye boyebi na yembaka mingi na plateau ya Jemblao TV osala ba analyse mais azam moko na toto lekisa entre na tsaki ye etake golwa na tsaki pena wario ava ke aigle fali pour pas abeta l'Angola na tsaki bango wana na ndeko ya biso ya côté ba wario bomonaki émission na ndenge tambolaki et na zoki décision soki concert ebetami na ko séparer bango sikoyo mutu na mutu aya koloba to ya kosala siko ba analyse après concert ya fali pour paper après après voilà bango pe batana nini ba sala nini et concert wana elekaki ndenge nini po ezala ngo normal so pe baninga ba kebi info pe ko kumisa e kosala bien so pe ya malamu ezalo ba ke no ya malamu so pe ya mabe ezali obi ya mabe ezana ngo problème de soki to kumisi baninga boni sapezo ke ndenge te nzamba zo ba te ma mbukizo ya kitoko makasi. Très bien, sans problème. Voilà. C'est tenir ce travail. Nzamba zo. Voilà. Nayebi ke no ndenge zawana na mono pesi ba mbote na yo pa batu ba golani on sombe. Ah ouais. Ndio longoli muziki ndingu na mbote na yo. Azate. Te mutu déjà milongwa na ye moko. Ngana longola ki. Te ye moko milongwa te. Mo moni makambo ya muziki ndingu pena na alingo lobaloba mingi yango te po elakisi bensalité moko boya makasi. Souvent on dirait faut que ça la yete. Na mona faut que ça la papa. Nani? Bolo bango kaza mutu na bina za. Te biso na République de Gaulois muziki ndingu azalati ayande kokuta biso. Et pour remarquer bato ba kana buso ba bato ba ko région de biso. Akuta bina République. Akuta biso dans la République de biso. Donc nali napenda ko pierre faute mingi te on dirait faute ezala ba parents na ye. Est ba parents ne ba te faute ezala ba parents. Yo ve na ba parents ne ba vi. Faute ezala ba parents. Oyebi to na condamner ba parents pour batangisa raite. Bolongoli kota mwasi komi si ya ba parents. Te oui. Changer boende. Na ye moko penda. Donc na type na faute ezala ba parents moni pour batangisa yo esenga na mwasi atangisa te. Donc kozala na entreprise et pas munze kundingu ezo sonner lokola ba ofinga ba parents na ye to ba ofinga vie na ye ayali ngeke antimakaba yeli ngeka zande travailleur na biso o ba enseigner ye pa na bango po bonga na vie il faut avoir toujours travailleur à moi donc kozala na entreprise eza mabe pa na ye mo wana ka mte yango mte bomi ovandi na yo ba pesi bonheur moko boye yo tellement ba enseigner on te que non mutu na vie il faut zala na entreprise o se organiser na ngote de courage azana ngote azana entreprise te bino bo teke na azana entreprise ye aoye ba keno na azana ngote alobi vete na azana na bien ka yango wana kasite au moniteur on troba que na TV za radio te makambango yango muzeki ndingo azana incapable ya comprendre makambo asa incapable
ya comprendre makambo par rapport il y a un pifo oh faire rigola fait ça qui ba chroniqueur belé to ba masse belé biso tout ça to kama pifo wana koza grâce à la paix ah beta obi ki combien de gola ba na ba concert Muzeki Ndungu a travaillé pas JB Mpiana Muzeki Ndungu a travaillé pas Fali Muzeki Ndungu a travaillé pas Héritier avant pifo o avait pas ba gola moi on a ça nani comme ni ara fait comme elo on comme qui m'a boui comment bien lelo yo so bagola bozo ya bozo bosalaka komwa mutu alobela bino mwasi na bobo te bon to ebi musu ne to un problème to ebi peut-être to monde to yo ki ndeka na ko manquer papa il veut respect de to moni ndetinga na ebi te na bagola boko ba mwasi Muzeki Ndungu te azanani asa logote donc moi on a à confondre makambo et puis quand on a dacha lelo omoni nazonga moi mukie sima est-ce que Muzeki Ndungu alekaki David Mumbele na succès Muzeki Ndungu alekaki David Mumbele na succès toi lekie na makambo landela David banda manka papa ewe afiki wa akiti te donc et abilo mususu to sala maram na baloyenge te tant mutu apesio makambo yeba ko saisir opportunité kindi mwazala ina na mwa fazer mo boye na yolo na kotambola to ko dia lira to na balabala ça fait ouais fazer ça fait alali ça fait ouais fazer ngana vai na yolo ngana vai na Denis numéro 15 peto na ngana yebie très bien mais il y a un plaisir oh tu vois ba sirono azozala pas papa chéri ba boaka écoute na crime tika lo simbate et là tant autres on a été déjà kindingo esimba mko mais simbate et simbate ba wani zaraye monya ngo siko yo ebate monya ngo siko donc ena mutu so ven au vendre moni ndebozana na papa de nzinga boye lelo fait makambo bimi le bitere na moment na so yo mi préparer te OK tia face na yo mutu to ba pesio makambo te aza chef d'entreprise na ye atezalaka te lukozwa mayele apartia wana batimbiso de Jacob vandi sa structure mambu tout pepele vandi wana osali bureau na yo omona sikoyo avant bimo ke sa eloko moko il faut contrat papier secrétaire no azali directeur ya bureau mambu tout ye akosenga papa eve lupangu na document nini ayela biso preuve ke toyokana nga na ye lupangu aya ne preuve est-ce que ye ndenge azala na contrat na bagolwa so na bagolwa na mona papa eve ye anga na contrat na jet set à travers na contrat te document nini ya ko présenter que non ngai chroniqueur fulano na ko kota aya na mkoloni e côté la wapi na bureau ni nani ayebi ke à travers que pas faire ngora mutute est-ce que ande biso to za na to vandi bo volonté na partia le na bandelo bela papa hervé kindi moya bongo na benga invitation ko panana mais fait vous avez marié photo comme ma poto eza na normal comme un pote eza problème ite mais le but ko sala ke pa na biso alobela makamba jet set nenga alobela makamba jet set eza normal na beta na petit ata tourna pote c'est normal mais le but ko travailler ya jet set est-ce que vous mona tena wana ezo sala lokola ke papa Hervé abokola ye Bernardine na mboka na yemoko bon omoni ya sali eza pene loka sika moto ya oyela biso oye obeti porte bafongoli bayambi yo bandino kovanda baobokola yo pomona ke papa tikalaka toujours yango tobengaka papa Hervé nayebi te so bozwa yango na sens nini papa Hervé tobengaka selon capacité na ye yango tobengelaka papa Hervé selon capacité na ye mais oui yango nazo bango baza ye aza anyama ngulu na banyama ye so azala wa ngulu omoni ngulu so longoli na poto sokoli ye oke kotia place mosusu yebaka so opesi mokongo
azonga neka na potopoto comment bino siko bonimi ko zangulu bozingulu bozingo ko sokola ye bozi ko zonga na potopoto c'est que ba mizima ba bien que bino parce que bando ka mizima ba boya na ba ngulu pona bosoto wana mais bino bonimi ko zangulu wana o azonga na potopoto bozi bo sokoli ye bo parce que bozi azonga na potopoto te tango zolo ba bongo c'est ko ni contenu bible ah ouais on mo contenu bible mais bando ko so mizima bible bina biso bangulu oyo bazalaki na minimo mabe nzambe atinde bango bakotaki na mai. Donc cela veut dire makambo ya kindingu atikali na histoire ya bangulu na sens que azo penser lokola nyama wana et a mené vie na lokola nyama wana a mesa na na potopoto kini moyebaki yango ya monte mesa na potopoto te sikonde to comprendre ye ko mutate ya maka ozolanda mutate ya maka muto ko trate ba longoli na salité au préféré zonga na salité mon frère quel que soit moi si le asali ke ye kindingu akomana ba aya manqué papa Hervé kindingu mto manqué papa Hervé aya pa na biso azala na nini o ya ko manqué po nyonso to azana mwana lelo eza jet set lokola to sala analyse pona yo na kindingu na mwasi na te muninga na rere bon ngaso na koloba na bango mibale mutabania ko filmer na video ni eza moko kindingu l'état akoloba makambo yo to yebi nde ba fonctionner l'état fa amona oye amoni eza omoni nde balabaka mwasa ko benga pe mutu mo boye puis petit mo boye makofi ya ko filmer omoni soki mwana soso avimbi na nzumu c'est que maman ne azana donc cela veut dire kindingu biloko osala neza na bato bana sima na ye ba ochepo kindingu après émission ya papa Hervé et kindingu aleka sala vidéo ya concert au tozobeta kindingu asala vidéo kindingu asala posa sala émission na te mais ba pousser ye sala ya moi du sentiment bat bazana simane moko ayebi nga mona tanga bakombo eza te mona tanga bakombo eza me bango kizaka bato pourquoi po total a fait non j'ai cette kizaka kaka soki bokuta na bango boni ko akize bato soki bokuta makambo wana eza makambo etali G7 muta provoquant c'est papa Hervé ye muta bandaka ke non kindingu makambo ne alobaka etali ye moko aza na entreprise na ye nde kindingu asepeli te bokotisi bato na kati ya makambo wana pourquoi Ken piana na tonga question moko nibisa ngo za journaliste mais na cadre ma solo Ken piana tango asali fimbu na fimbu banda ko lobela nani non manike bango nyonso to banda lobela nani fali te mukoni ni fali sala kana émission ba ke no Ken piana sala kipana ngana to Alexis wecha sala kipana ngana to j'ai l'émission donc na balaba biloko wana ezana musicien moko te akoya ko ba ke no fula na sala kipana ngana bazate même oui rason na ba ke makambo saka ko ba ka etaliete yete mtatinga kala ka yemo sankara so mona sankara leka ke no lokolo lo bonga pa talelo bwena bo ebimila wa yo kama kele bima donc niveau patba mona ra TV zaka to lalo la mutu na TV tomba parent baba ke no to tanga il faut to tanga ko mutu ke ndingo azala pala bino azala ki porte parole bien azalaki mutu ya kosala bon wana sko jour okutana na ye jour okutana na ye tune makambo wana kasazaki na kaza auti pala bino boyebi ke mopanzi ezalaki nini na G7 muzeki ndingu azana place oyo bapesa ye asalaka te ye moko adesidaka banda kolobela ba événement ya papa Hervé azalaki wana comme si kolobela ba événement ni porte parole en vous apesa programme ya Jet7 mkoni que non orchestre ko voyager jour boye ba répéter za boye fulana zobela apesa programme ya Jet7 mukolo ni azane balité ya kana ne bazali balobela même classe nous c'est toujours la même classe non non toujours même classe yona kindi wala même classe tellement ye bazwaka le saper ndami komisa saper et puis non saper a taille wana sala kana noter saper ya 1m20 azika la uzala ta mukolo moko te mais comment bilamba nezali bilamba ya taille nini alataka na taille ya bana miki ya bana 12 ba taille ya lataka ya ba taille non la papa Hervé ozotala aotala ba vidéo chaque jour abi orchestre mezaka biloba wana biloba lo mutezolo ya lokola mutakoi na velote alinga sekaka mina se mutema yoka pasi ema mbuya yoka est-ce que nous senti que nous na minute azo makasi
azo regretter papa na pesi yo 3 mois à changer langage 3 mois à changer langage ata sengi ba pardon 1000 fois mais ngana biso 3 mois auta kuna bo ata sengi pardon asengi pe ke na Angola fali pour pas beta aigle neza wana boya mobondo bokote belé ya kosakana te ka résultat ngoto si résultat c'est le ya sengi na yeke no ke o ya lukela ki bango yango esalami toloba nini il conseille ya bango babeti concert sili a continuer la promotion na ba donc il na le peuple ça on va to déplacer wana décourage na yiki oza bolwa mais na kotala na analyse na kosala que non conseil ya fali pour pandenge betaki na Angola yo za na Angola soki bato baza libanda bali ba confirmer nete pa na yo que recette ya fali ou recette ya fali te ou comment na organisation ya fali pour na yo eleki ndenge nini te vraiment en tout cas côté organisation pena na okosa te na ko marcher ba monter 10 sur 10 donc pardon 10 sur 8 sur 10 na organisation 8 sur 10 parce que total concert drone mati côté organisation moni tozalaki na 3 places à VIP tozalaki na 3 places à VIP liboso ya podium ezalaki déplace elona eloyo na likolo ya podium mpanzi boye pe VIP ezalaki wana place baprete na bakolo makambo bavandelaki ezalaki kuna sikoyo kote oyo ezalaki VIP normal VIP normal mais etondi te na ba VIP etondi te pas même à la moitié kotonda te wana ozobeza air ko ezalaki na ba air na ba air soki toke kuna ba air obomi soki toke na ba air oboma makasi nalinga pena na walinga omoni concert ya analyste à part mbaliboso concert ya munene betama na Angola pardon mbaliboso ndeko Tidilu a organisé concert ya munene mbaliboso na boya concert ya munene ya organisé yango mbaliboso ya munene na sens nini na stade na meka stade te ameki organisation en tout cas vraiment côté organisation sécurité ezalaki nango bien malgré toute population ezalaka pasi po okoka bango nyonso te tomonaka même sina bamanifestation population soki aye na brutalité donc mbila retiraka nano ekomaki ya ofele mais tondi kaka te donc so toye concert tobanda siko na ba air nde olingaki na ba air na 20h banani bazali na kati bato mosusu bazali libanda te eloko te nazopesa position ya conseil nde ezalaki nga nakopesa to yo kopesa nga bo yo pesa nga yo pesa nga déjà na 20h bato mosusu bazali likolo po fallait omata ba air wana te bato bazali mingi libanda balingana na kokota te déjà ba air wana 21h parce que na 20h wana nini banda kosala manaka so ba image oyo bino obwaki bino bagolwa o wana obwaka wana ezali ba air wana 20h na question ngi za simple na 20h nini banda kosala manaka te yo loba oyo monaki na batan wana nyonso na 20h na kati ya stade na 20h na kati ya stade eloko ezalaki te DJ mta obeta DJ mta banda konime na 20h asi image obino obwaka ya air wana biso to bwaki image te oh mais que to e ba bo c'est sur la Facebook ezala image ya air c'est la to kabola 20h DJ animé donc to ba 20h40 to ke ba 21h ba petion ba ndio mata na podium selon l'organisation ndenge ezalaki mamati ba bandio matana bato ba 22h bandio mata ba beta donc na bango moko mibale akiti mais zéro bandio kota partie à 21h moko mibale bazali libanda bandi kokota matata na ya porte wana yo moni wana ezaki na 22h on va comprendre 22h matata porte wana na 22h sikoyo ndule tant tokomi 23h donc après ka matata porte wana nde bandi kosala nini masasi ebeta mari libanda des autres de salama ependa
mais babi atali ça c'est mon rêve te betamaki botina bato bavanda na castel babetela bino botina bato bavanda na castel po ngaso na lobi omona loba na loba po na golwa mais ça c'est betaki des autres c'est la même libanda concert ko banda est-ce que concert tozaki tozonga na programme concert zaki concert zaki 21h pour na 23h mais concert ko banda 0h na raison ni pour na yo sikoyo nantika pour na yo tant fallait matin tant fallait bani trop c'est trop amoni concert bana 0h balinda ba abeti na ayo ke ba konta r leader a bandit no r bandi compter ba konta bongo l'élément a matin à 0h ndule ko banda 0h papa parce que je me pose la question nous les ezalaki 20h pour 21h pour 23h sikoyo mutu atambolaka selon programme yo kati ndule na 2h po ya sa wana habitude na ye ya lekaka 3h 4h du temps te ye wana penda akokango te ya sukane ba 2h du temps ba 1h30 heure afali yango wana akati ndule 2h donc on a 2h wana ça 2h juste donc 1h quelque 2h pendant les mal au moins na ye ya te que 2h na ndambo asasi ba bnela te asisi pendant ndule alongo na 2h wana 2h ebeta yo kita so yebisa ngai eloko sala ki e akota retard eza nango faute na été po bande ko zelati bato na obeti la musique ko batema bazai mukie bo gele PR bo gele R bon yo pene yo ndi magino bato mutakolo nganda una concert na 0h oh yo za faute ngai bato bazana ba libanda bino bo baraza international ngola ya yeti bato bazana libanda ba zela no so fali bolo bana biso amati bakoti bolo bana ngato vaina masa na ngai kadika seka na nyesta pembele to discuter aleka ki émission asala ki boye pa fly na bi oui koleka na émission eza problème ité obino aleka na émission te na bité botala te bokota bo verser bo mona que non faire aleka na émission avant abeta concert mais yango te muté epesa pifwa concert aux important jour J -0 jour ekokaki résultat yango tout de suite voilà loko oza place wana ya makambo émission nini moko ezotambola na TikTok pe bazoti yango mingi fali ava beta concert azalaki na émission azalaki na émission mais na nsima na ye mwa makele ezalaki maintenant ye azalaki na émission ndenge ano tozosala émission mais akati nanu koloba po ayebisa bato na nsima kuna no longwa yo longwa yo mpe longwa kuna yo mpe longwa nanu voilà par rapport ya wana etake artiste bato ebele basepe nango bamisusu basepe nango te mpo na yo na analyse wana te bon ndeti nga nasepele nango te nakomarche bango te ezalaki en pleine émission te to confondre pe te ezalaki en pleine émission te nga no tozalaka avant émission tovanda tosololaka te ingénieur donc na osala balance na ye te tovandi tosolola bo ingénieur so azwi balance akati yango atie na page na bango epesi makambo ababandai nango te nayi te so otali fly bandai kosolola na interprète wana azali mopanzi na ye wana bandai kosolola fali bandai kosolola bango misato fali alobaki eloko le temps que fly aozela baexplike eloko fali alobi nde fali se dirige pa ya vie na ye nde abenganaki mais asala agafaki wana vie na ye mutu akoyetiana mama tolobaka yango oyo mutu akoyetio na ko sikoyo te tokende sikoyo normalement yo olobi keno émission na ebandaki te nde ingénieur do Bernardo asa balance yo mpe kokoyala bapiki peti na yo ndenge ayebaza mpeka place lebutu na nsima na yo to mopanzi na ngabotika no makelele wana eya normal mais sikoyo bato oyo balekisi yango na réseaux sociaux fali nde mutu asali mabe obe bato balekisi na réseaux sociaux te fali mutu asali mabe kai mabe wana ye asali yango bato baprésente botala moto bino bokumisa mais normalement il fallait pas que non bango badirection na réseaux sociaux parce que émission na ebandaki te te bato wana mpe siko basepelaki na acte posé te ya fali so amonaki so abeteli nga no lisolo tondima te toboyaki fali akose comporte bongo te omona so éducation ye azalaka nango so batelakisa yango te
balakisi yango après robeta skoli solo avi yango ok vie na ye moto alakisi ye cope omanki no respect po peut-être biloko ya bongo faut pas basala biloko ya bongo ya malamu te eloko wana mpena même si bango mo bawarrior ya quelque de warrior bacomprenait mpena likambo wana ata normal ntake banoko basepele nango te basepele nango te te basepele nango te bawarrior ebele basepele nango ozolandela makambo mosala na ye po base babi fali ye mpena alandela makambo mosala na ye aza lokola bino ti bozala makambo badesordre nzela na mosala moto nyonso azoya kosala nyonso alingi na émission na problème bino nyonso aya kosala nyonso alingi na G7 donc ye azolanda makambo mosala na ye ndeti nini kozala na émission nde eza mosala do ndenge na ye boye na ye mosala seke fo bofuta ngai avant na longwa non ntango oye koloba déjà makambo moko eza très important eza déjà te amankaki kaka vi na ye faka senge bolimbisi na nde misemo afali alobi ke non nde momona afali ndenge wana soki eza na makambo mosala alingaka black te même si na studio soki aza na kati ya studio même mwasi nana question bakotaka te yo kende okota mpo yoka buzoba na yo manke okepanze sango akopermettre yo te akopermettre yango te tala omoni moto asala likambo ya kobatama na moto asala likambo en plein air bazwa makambo na ndenge mibale différent mpo papa herve so yebisi ya banda oyemba live awa donc yo nde olemba ye mais aigle so yebisi ya banda balive awa mabe ekota yango siko place bomona biso tolobaka mabe or tolobaka vérité tolobaka vérité bon dans l'ensemble tolongwe place wana mpona yo organisation c'est bon mais oui. Côté ya réussite ya bato côté bafutaki wana pena sur 100% voilà bana 50% la deuxième mi-temps on fallait pour babetaki côté musique te côté musique ye moko déjà na autotime ezala wana déjà accompagnaka ye pepele kuna na problème te mais autotime ezala accompagnaka osama mondi oyebi te autotime ezala edaka ye ana problème sérieux na plateau le même plateau bon mam naloba na kosi parce que problème atikala yango eza nini asala recrutement ba musicien achange ba omoni nata bina bien c'est un bon danseur nata bina bina bien mais passe nanga na regretter likando sans likando groupe ana pende arrêter sans likando nata balekisi yo bapesi yo passe ta babétise asali bapio quelques minutes tovandi na mas na bawario tovandi na bango bon yaya yo lobaka mingi discussion te eloko te na bimisi image nata na tie wana eyemo bina singa yaya tika nokaka sika bina tofutaka koto reconnaître bafutaka reconnaître bafutaka oki vocal yango yo ya nata oki yango te mambasali na angolo olandi vocal nete mais ntango koma makobina fo mona mobali nazokamula luketu lokwa pede mais eza barisque voilà merci beaucoup na Yawili Musheni code mboka 00243 Yawili Musheni na peso bambote balobi ke non kala minze via lobaki déjà fois na bakini wana et parce que na zo souhaiter faire mes condoléances Yawili Musheni zo sala partie na kobungisa Dani Kule Dani Pova vraiment wabi wana petit na yo vie wana pena famille bana kimbangu bomoko mobimba bana kimbangu bomoko mobimba merci beaucoup na oyo boza kosala pona organisation ya kokunda bien na biso Dani Kule vraiment matanga eleka kitoko na yebi ke non totaki kokunda déjà petit na biso gili samedi eleki organisation makambo nyonso elekaki vraiment bien vraiment totikali sikoyo na samedi oyo toza kokunda bien na biso Dani Kule vraiment bien na nga Willy Musheni na yebi ke non code mboka oza wana avec yo makambo nyonso ya Dani Kule ekoleka très bien et na yebi ke non jogo na biso Silas Katopa pe azawana makambo nyonso le meilleur jogo kitoko makasi sans oublier Cédric Mbongo babi Latine Wata toujours en forme toke sikoyo na makambo mosusu oyo epelisaki moto est-ce que émission oyo papa Hervé asalaki pa ya Israël ezalaki kaka reporter fallait asala
Mais oui. Il y a un problème. Et belé. Lequel papa il veut pas problème belé. Non, lequel pas problème non. O biso ba gola to zana ye kaka. Biso ba gola to tiki yete. Biso ba gola to zaka toujours na sima papa Hervé. Si liwe papa Hervé nde biso to kotika to. Papa Hervé zaka ba gola te. Mais banani ba problème na famille na ye. O baza ba gola te, baza ba famille na ye. Baza ba gola te, baza ba famille na ye, ba botami na ye. Tolongwe wana azala ba connaissance mususu ba pona ngobeta banani azala ba collègue mususu ezake baza pe ba golwate ba problème ngwe botina banani loba no ndeti nani wa ye ko déclarer na yo répondre ngai non mona nga problème important il fallait ka aleka l'émission wana mais mutasali programme ba invité ye ba planifier ba tali calendrier oui aza jour eza libre ati ko leka l'émission aza libre il fallait pas les gars nani wana conseiller na ye nani wana conseiller na ye alobi fallait pas nani wana conseiller ya papa Hervé alobi que papa Hervé il fallait pas leka yo ta lobby ya ke no kuna tonda kite oza libre bato pe ba lobby baza libre na kosi mam na lobby ba pe ba kosi mais toi bimisa ba image te na tuni to bimisa ba image po nani ngwa bien te que stade tondi te et là no stade ya mukie peut-être ba ba kan stade et là no stade match beta makuna te ni championnat mo beta makuna ezaka uniquement pour entrer mais ça ne le ramuke babina no mais comme que na stade wana ba ba mo no lo mo munene ezelo ramuke 20 les gens na munene 24 les gens na munene et papa Hervé a maîtriser na émission wana te ko ba question mingi batuneki ye eza ba question ni ya mabe question ni elengi saki o ya répondre mabe ndeti question yo na wera aza papa na yo ou bien aza collègue na yo vrai ou faux wera na faire ba uta na 4x4 tout le monde la vrai ou faux na tout yo pe question te vrai ou faux ba ou faire na wera ba uta sika moko pona yo il fallait que papa Hervé azong sa ndenge zela na on a tout na bien tout sika ko za ba hypocrite faire ba beti na wera sika moko concert na mama Ngebi faire mutabwaka ba ke Côte d'Ivoire faire mutabwaka ozolanda siko na nyonso wana mouvement yeko kabwana faire l'été là ozolanda tant ba ke ko sala wenge musique maison mère faire aza présent ti ba ke ko zo batu mususu bazoya faire aza déjà wana na tata pona ba chanteur ezeleka ba mi balé faire na tata après adjana ye après ba na la coste aussi si tu regardes faire les moko il le côté bon ba collègue si ça papa ba collègue ça vient na yesu tout est fait normal voilà c'est bon ba collègue ba collègue faire aza kulutu na ye oyo tangu faire aye test na 4x4 vient na ye 21 asepela ki na ye ba vanda baka akada petit na kata mouvement pour faire à continuer 21 wana voilà 21 ba kolo mouvement voilà ingénieur donc cadre fongola biso la caméra oyo toyo kangana na décorage alobi que non baza ba collègue mais toyo ka faire yemoko aloba nini parce que biso atozali to kundola bosolo soki yo bimise mission oyo nini na pena relation de mission ezoko privé biso papa Hervé baza ba collègue et vie ntone aza vie na ye to landa te Jean micro. Je vais à la technique à ça à contenir dans le temps pour la commission à faire pour le dit dans le milieu de la salle. Alors moi je sais mal. Alors je sais pas comment il est mal. Na versi. Voilà pour ça. Mais nous on se va à pour c'est mon corps. Donc ça awa lisolo ya faire na photo Joël Mbetenge na bisio to ozolo na oko miso place okolobela je peux toujours la mais il y a des gens on a son là na moi il nada that's what I'm saying on a besoin comme on va aller ainsi azul tellement dans le niveau
Soit tellement de fois, je suis pas en fait, je suis là. Expliquer la déclaration, vous expliquez la mission, expliquer la mission. Pas de son mot. Voilà. Merci, ingénieur Bernardo. Alors, ce qui est le long, ils vont dans la photo, ils ont le président Langaï. Oh, il fait rien de temps au bango. Mais n'habite limbisana nous na data. Na selisa. Ozoloba. Na comme na point au yo lobby état de Gaulois que baza ba collègue. Ferré ailleurs ko loba que non, baza ba collègue. Yemoko awa wa émission au ba na zakle, alors que non. Ce qui est dans la photo pour le président Langaï. Mais première photo ya Ferré à qui na orchestre ni. Na maison mère. Le président Nani azalaki président. C'est vrai ça. Ah si quoi, problème est ça. Kasi. Parce que le alongo qui alongo est comme président. C'est la malade. Voilà la première photo pour la collègue Langaï. Président eza institution il y a maison mère. Là Ferré azab oui azab président. Mais en dehors il y a maison mère. Oui azab président Ferré. Oui azab président Ferré. En dehors la maison mère oui azab président Ferré. C'est que oui azab président c'est le yote. C'est le nom de dépend de ma campagne. Oui président. Donc il est malembe. Comme mangam butu. C'est que oui rappé azab président c'est le yote. À cause de la président n'endengeni c'est le dépendant de la maison mère ti. Azab président n'endengeni. Batuna epete no dépend batuna que non batuna qui que non soki ndenge bazalaka oui azalaka collègue azalaka président bazalaka collègue tant bazalaka oui président tant bazalaki bango tu batata banani bango tunde bazalaki baba binombe baji d'été bango tout héritier awana na on fait place avec azalaka collègue. Mais zilana mulman habité to se comprendre bien oui rana Ferré ba uche sika ngana to uche sika moko to jouer na groupe moko to jouer to longwe to ko sala groupe na groupe to ko sala to cheyo président to bengo nani ona yo sikoyo bon na to aider ba to bengo nani to aider ba to kasi ona yo sikoyo ndenge ba utere sika moko président affaire za kinani kasi so de président affaire na nde bazela ki na 4x4 kuna voilà vous avez ga jibet c'est que faire pour allo bagana président de ce jibet piano na 4x4 président eza jibet tango ekufi président eye kokoma wera tango baki ko sala maison mère voilà président komi wera tant que président komi wera ba vandi tata ayeko pour tata zara vice président voilà on se comprend tata vice président tata tango alongwe pourquoi pas la place on a bataki faire mbalama parce que tant mais azalaki collègue il fallait sur batia wera président tata batia la place Didier nani pardon Alain Makaba voilà voilà il fallait pas passer le poste passer le poste na faire le poste mbalama parce que bon nous sommes des collègues. Bon troisième personnalité à maison mère Zakinan na minto ninga boye biloko bo sala ezo pesa bata troisième personnalité à maison mère Zakinan oye comme la faire bino ne ba premier wera ye moko il fallait boye deuxième la zela na tangela yo premier wera deuxième tata troisième c'est Ferré kasi on a rebi oye comme la bino entre bino nana bo guerre c'est sileng nango na banana guerre on a banana entre Ferré guerre ni we Ferré ozana on a Ferré déjà salama ka mbele ba vie jaloux ko twa ko mutumbazana azana longa wera botsa wana guerre c'est sileng mulu marokena nga kuna te tozaka na guerre na wera te tant que ça na liste ko ta partout pour passer nga za makila ya mona aloba na yo tozaka na problème na wera te tozape na problème na maison mère te po maison mère bazana bango lisusu te to sala guerre on nani baza lisusu te o ba lisusu te na minute oyo vienton yemo kwa yebi on keno Ferré petit na ye how défendre wenge na ba petit na bango tout ya wenge nde ba rabongo mais seul mutu a défendre Sodine manzaka na en ligne on a ko Sodine manzaka en ligne ayebi
promotion nyonso dine manzaka basala pona weka son ndika zobeza na septembre yo lobi que non maison mais bazala soute omoni yango na aloba na yo moni lelo le 18 21 na obeta na Adidas Arena donc wana za vie na biso to mona ba gola o to ba wengemen biso to mona ba gola to ba wengemen ya solo penda siko tellement ba vie de ba sala nyonso tout ba vie ba ne loka siko ba opesa biso lisute to kanga mana ba vie te voilà to ba la kisa biso de que no faire yeyo et si République Golo salami to sali sunini to va na ka wana pona bango baza te to dona photo ka ne musique ya bien de faire amati ayemi to sepeli faire amati ayemi bo tangina na minute na maison mais musicien na oyemba tangina nga de mission maison mais oyo yebi na minute oyo yebi na minute tanga na mibale so yebi bango lisusu makambo bino bo luka bino mo ka ndebo yeba makambo biso to luka makambo te problème c'est pas na bino bolingi vérité te na maison mais na minute ba mission bazate o ba hotel ma pena bo ba pesi mpifo nani à part yemo ko 21 ndinga asala ba biloko nyana sala wana nani oyemba bazate voilà merci beaucoup naibi que non tozo kende bien ba analyse et kenda kaboye vraiment ndelo na sepelaki na to tsamuto en ligne mais maintenant soki papa na biso akoti et rosala bien pour parce que to me ko solola ba makambo eza ebele boyebi nini ngala kenda na ndeko na biso Rachel ndeko Rachel to pemisa nanu kote ya musique to kende nanu siko to solola mokie kote makambo etali kayimboka monaki pose ya ndeko na biso Costa Mutamba kendaki simba benda ekomaki promena na bandeko mosusu ya bapays mosusu batombokaki même si na Brazzaville bandeko mosusu pe bapays mosusu bamonaki non justice congolaise ndenge elakisi na sikoyo keno eza pena mutakala voilà donc nde président de la République ondeko oloba keno RDC keno justice eza malade sikoyo vraiment elakisi keno komi kutu nde pene kufa par rapport à procès oyo ya Costa Mutamba par rapport à wana nanu ava mutuna nanga yo koyokoloba nini na analyse ya nyonso bon omoni mambo eleka na RDC ekambwisaka bato nyonso partout na monde RDC na mona on dirait bapapa oyo toyebaka keno baza badocteur ya loi baza badocteur na mambo ebele nzoka nde lelo bakoma na bango bizengi do bamikomisi bizengi bango moko ayebi ke makambo na osala oyo eza mabe me apréféré asala yango po ayoki soki motema mpasi esengwani yango wana nini esalaka bongo ki motema mabe ki motema mabe conscience na bango eyebi très bien Mutamba ayibi mbongo te babengi yango erreur ya administrative na erreur ya administrative yango bokatela moto 3 ans et ça nini oyo esali ke bopesa ye ndingisa pendant 3 ans akoki kovote te 3 ans 5 ans voté te 3 ans nde soki asali peine ya 3 ans après 5 ans vote te na raison nini dede akoki koservir peuple te pardon pays na ye te na ni fonction moko publique te ata présent ata grâce présidentielle akoki bénéficier nango te lokuta wana balobi lokuta wana sikoyo komokoma basentiment yango nasolobaka babiloko yango tokende yango totanga yango nyonso tout comme ça tobandaka kozika soki tokozika mpo eza trop c'est trop mambo esalama na Congo esalaka biso so biso tokoma oyoka soni na place na bango biso toyoka soni na place na bango ngano tovandaka na étranger oyebi ke so bakritike ndako na bino esala mpasi na motema makambo sikoyo tomona na bamboka bato yango wana bokokota na transport bokoka mpena baofinga pays na bino epuis makambo baofinga na baa na raison elakisi ke balanda pays na bino évolution nango otango Costa Mutamba alobi boyebisaka Kagame no ngai donc ye avakufa Kagame akufa liboso na ye maintenant sikoyo oyo ezosalama oyo bakonte arandi oyo ezosalama oyo bakonte arandi oyo ezosalama oyo soki lelo Costa Mutamba akufi
tokoloba nini barwandais mutu basali baza cause ya liwana obe bino mo bakongolais nde baza cause bango mo bakongolais baza cause ya liwana soki tobi to banda obeta makamba politique oyo nga bina nasilikaka moni mutu avivaka bien à l'aise na pays na ye moni toviva na bapays ya bato boye okanta teke toviva na esengwe esala biso bapasi na motema donc mama rdc so na bandi obeta yango nasilikaka mpenza ya solo nasilikaka mpenza motema esukaka nga sikoyo donc nde motema esukaka bongo nakobanda kobimisa babiloko ya mabe pamba donc côté pays totika yango biso babeke no ti cause ya makambo ekomeli ye po parce que atouchaki mpe bapaster baeglise batouchaka yango te par rapport à badécision na ye azwaki ya kotouche ba deux fois ya kotouche bapaster yango makambo ekomeli oyo nga nakoloba basali deya posa motema na bango basali posa motema na bango ata tolobi na miniti oyo bakochange te mpo ezali posa mitema na bango mais bakanisa teke oyo esalami toyebi te toyebi na biso toyebi tu oyo esalami toyebi nyonso to esalami nde basakrifie ye nde balivre ye toyebi na biso tokomprendre nyonso te le seul mutu oyo aza na monopole ya koloba keno anile yango ezaka président ou ministre ya justice oyo akoti sika akancelare yango kaka bango mibali wana mais ozoyeba keno constitution ya mboka ndenge ezokendele oyo ndeko Tshisekedi akutelaki nango son excellence ndenge akutaki constitution wana eza deya malade mais eya constitution moko bakasaki ye constitution moko elobi na kati keno premier ministre bakosambisa ye te problème eza wana eza ko mambo ya constitution te mpona mambo ya Costa Mutamba eye no baranking bango balingaki te logique parce que eza raison mobimba oyo aza pire ya oyo aza pire ya wana oyo aza pire donc tant que yo oza likambo na moko na bango oyo kuna bengi wana bengi wana bakolukelela yo stratégie nini kaka po bakweyisa yo bakolukelela yo stratégie nini yango ozomona makambo ya Congo esala pasi nalingaka bino obeta yango mpenza te mpo ebefisanga morale mais tant tolobaka boye ata tolinga obeta te mais tant tolobaka boye sena na banalize oyo esungaka mpe bato ebele parce que même si aliko oketenge na kati ya bazambi wana so tokosola makambo boye mpo bango mpe makambo mosusu omona esalaka pasi aza nde na zambi me tovandanga na jour mosusu na plateau papa de Nzinga abenga azokoexplike biso baréalité ya poto mais na limite keno na basavoir na bango wana na baklasse batangi bakosala misala basala na bapoto wana eza pasi yo tangi na Afrique oke na Europe oke kovanda na bureau ya malili c'est que ocréer entrepôt na yo moko ezosala ke yo moko oza directeur ovandaka na kati ozogérer makambo là ça va mais oke okoti mpena osala mpena demande d'emploi oke na société moko boye okoti si ke nonga africain na papa nani yango akozwali esalaka pasi donc mboka na yo okovivre très à l'aise koleka mboka tout partout oza na monde donc babongisela biso mboka wana mais ekala mingi te Congo oza forme kala te oza forme mais avec justice ya mopanzi ndenge wana Congo oza forme nyonso toelekaka po déjà ndenge bakende na motamba suka nango omona bakota madame bainer ministre intérieur eya parmi bajoueur malamu batambolaki na Félix Tshisekedi bon ntango biso tolobaki batamboli malamu mais ye mpe président batamboli malamu awamona te awayoka awamona tomonaka ya Vital Kamerhe bapesaka grâce présidentielle kobima moko ministre ya finance alongo kuna président assemblée nationale mais ya Kamerhe grâce présidentielle ye mais ya Costa Mutamba deya bamikaleli yango grâce présidentielle epengo wana théâtre nani a garant de la nation c'est président ata balobi nyonso tu basali tu bakosala ce président aloti yo ke kobima lelo maloba na bango eza na efe te babenge garant de la ata bino bolobi ke non ni grâce présidentielle nde bakomi bikomakoma na bango wana
Constitution bengienani, garant de la nation. Numéro 1. En temps. Si vous avez dit non, Beato Kanga ki awa. Aussi le tako Kanga ya solo et à l'ikolo kuna. Ya yonde ya ko bank sa président. Binoura vous a place wana ce président le abi a décidé bon longo. Un minute. À l'ordonnance. À l'ongole binonio. À l'ongole bango tout. Ata lelo a ce président loti malamu. Atali organisation muta masali na justice. Ba réforme ya créé. Sans son ndenga tamusi justice na ye. Aokanga bango. Boge va na kuna. Place bonye bocha muninga binone boza mi boyiba mbongo. Boge pe masiko kuna. Donc nous fait dépendre na président. Ndenga lobi que le peuple d'abord que justice c'est ça musa nango. Amoni musala justice sali. Fait pe sali mabe. Ye azomona. Fait pe sali malam. Ye mo pe azomona. Mais biso peuple toza nango d'accord ata mukolo moko. Tout le monde fait sur le cadre de la politique. Makambo yote ko sala ma ndeko na biso Bishop Katumba au tika biso azali moko atangene na photo mais na banalise ya bandai ko hotel mingi Vital Kamerhe ya ko sala que non aya ko longwa photo aye na Kisasa et après quelque temps les bateaux là non cause liwana eza Vital Kamerhe. Bon moni politique eza na Congo eza la monde invisible. Basala mamde mona bandoki. Politique ya Congo eza bongo. Et ya monde mo boso lingo banda koluko yeba, yo pe oluko ko mandoki lo wa bango. Donc so lingo ko manon doki te koluka po ba no sukisa makamna na bango te. Tala onga lo wanda ba voisin zika, ba olemba. Ba politique. Mais politique ya makila ce n'est pas bien. Mutamba autu okunda di cap na ye. Autokunda di cap na ye kala mingi te wa président kuta kunda papa leki na ye akufa na poison na bureau wana. Et puis combien président kundi na bureau na ye? Mutamba mo combien de fois poisonné? Tala santé akota na mo, tala santé bimi na mo. Na ko sala na analyse na makambo wana toleki pe na ba Congo. Na makambo wana bapoise komo ya mingi na ba gouvernement par-ci par-là na kotala penana no poise uti na est analyse e uti pa ba Rwandais poison biso to kolina kini te ba poison te presque na zaka yango quand neto ko sangana na ba nyama oyo ale mbala moko poison bimi okine kuma terrible na poison mutu so tellement faut tellement la mulangi mais biso tant to kola ke zaike no kutika à l'aise to koli na bolingo je libata to kolia pa na bino kuna to koli na baguti biloko kutu ndo batelinga biloko na zwi na kati ndambo yo pesinga bino la même adesu biso les fondu to ça l'échange amour na lelo na kini zate kaka poison kindoki nde ekota ya makasi ngongo na mona kindoki zo ande sima na kini poison nde lati ya osakana te bandoki babatemisa poison nde osakana te donc nga pona nga mamba Congo tobondela ga nzambe asala biso grâce nzambe asala biso grâce. Voilà, toujours que Nabiso déjà na chute, peut toujours acheter ils ont makambo ya production sikoyo, parce que côté sikoyo makambo production de courage. Tant bateau ba bengi saka ba musicien baya robeta ba bengi papa Eve ba bengi wata ba bengi fali pour pande to mona ke abeta ki awa yumo moni podium wana ndenge zalaki moni podium papa Eve mona ki podium ya Koffi Olomide tanga ko beta awa vraiment sikoyo na ba musicien oyo bazalaka awa na Luanda babeta awa bazalaka confiance na bango ou bien bazalaka confiance na bango te bazalaka confiance bana ya musicien oyo bazalaka na Luanda awa to pon ba beta ba podium mona te non nabi ba musicien o bazalaka na Luanda awa pourquoi pe ba kosela bango be fort ya ndenge wana ke non ba dépenser le bango mbongo nde ba dépenser bongo ba tela mona podium mnene wana yango question tuna
Moi, je ne pas nous ah, bon. Une question, moi, sur la bien. Oui, mais c'est là. Il ne sait où tu vas. C'est là, non, mais. toi qui es non, c'est là, quand tu il ne sait où tu vas. Non, répondre aussi, on a répondre. Bah, ben, c'est Ali Djabi. Bah, Sali Fish. Ali Djabi, Robeta, na Cidadela. Hein? Bon, on a limite, hein? Bon, on a limite. Bah, si podium, wana. Bah, Tcheli nani? Ali Djabi. Zela, toi, ça banalise, ngana yo. Toi, ça banalise, ngana yo. Ali Djabi, Robeta, na Cidadela. Bah, si podium, wana. Bah, Tcheli. Tangela nga mission moko ya Ali Djabi, royo ebi. On a vu nangaya. Tu peux faire une analyse, mais temps normal. Venanga sans polémique, sans problème. Tant que la mission moi elle est stable. Oh yebi bangote. Bongo siko. Yo obi podium mona, obi tidil pas louer podium mona, obi alloué on a combien? Obi million qui on a. Ali Djabi un album ni. To Simba un album ni. Est-ce que ngana lobi a makamali Djabi? Que nothing ba mission ba na ngolo ba évoluer na ngolo. Yango ingénieur. Nothing ba mission ba évoluer na ngolo. Qu'est Simba ça on a. Bon tout temps. Excusez. Tout temps ba kombo na bango te. Tu es libre. Tu es analyste tout ça là. Mais oui. Obi pona nini? Bande ko ba na album te. Bande ko ba na pifoter. Ba na succès te. Ba na eloko te na marché. Bana nzembo te. Bon, na longo siko ndongo lobeli mam. Ya présente ya ba bengisa ba Ali Djabi ba beta bongo. Mulumba. Instrument. Obi kande fali ya beta instrument. Obi combien ken instrument na? Mbongo bimini instrument wana. Parce que bisanga ote que la billet ya nani a na nde bavanda na ngola a bon to tchang bon ote que billet wapi non pas même tant que même ba estima wana ba podium wana mais ya ko style sa bango que non comme ça on est ya reproduire bango quand même que non na ba awa na ngola tout le monde na na bakini tout le monde na bakini tout le monde na ba beta la concert ba beta boy ba tozo mona quand même ba beta pe ba concert au moni problème est à place on a même bien affilé va passer on peut avoir chance et n'a pas ça bien affilé chance oui va passer bien affilé tant longo et pas ya maestro azaki diana makamo a dana nzembo cartonné makasi maestro da benga e boss ana ngola musicien zate akoya toche ata na campo na biso ya nani ya 14 oyo obika campo 14 oyo ya nani ya dimisa sam non Tony ça on a mission va évoluer ah non Tony ça na ika na zaba na tina zaba wa palanga non Tony ça na zaba na cheka junior bona ina bara junior na mission va évoluer ah ba cheli bango bo Tony ça non Tony ça junior wana ne va beta etondo non Tony ça bateka ata 100 billets au bateka ngo ki bache billet 1000 kwanza bateki 100 billets tout na bango siko pona yo na ba to ba beta musique na Angola ba ben sa ba to ba uta libanda na Congo ni tu ba eza business voilà na ba to ba beta musique na bango ba musicien ba évoluer na Angola awa te biso ata mangala pona yo siko yo conseil ni ogo pesa na ngambo na ngambo bon omoni eloko nyonso surtout e banda na racine j'étais ce que tengami na racine esili donc ndenge ezobanda bongo bandi kokola so moni akei boye ntango aza na mokie bongo na ebandeli oza na kapasité otie zelo otengami mpe koto oyo azonga tout droit mais soki otiki ye bongo akei akabo donc cela veut dire quoi bamission na biso efo bazonga mpena kini babeti baalbum na bango babimisi baalbum soki epesi makambo po kuna soki bandimi yo toboyo ndeni po tozwaka mopepe ya kuna il faut zonga epa bakoko
il faut zonga awa mutu akomi bimela awa te na bango tout na l'équipe président fondé na succès en Angola na ba mission tout ba évoluer ah na longoli mutu na l'équipe président fondé mon na l'équipe na succès na l'équipe ah na Angola na succès mutu azate so bisanga yemo na fondé mon dabeta sali na Angola à part na matanga fonda beta wa kana matanga moni succès azwa ki wana na Angola mona kene kinto a cheka a installer bou a continuer na lire wana René Soso wana atomba mi wapi na kini te abeta mbunda te do omona eloko ko évoluer na mboka mupaya ya rali pana mbuba te ya pende mo so sala ba théâtre en Angola au comparer sikoyo muto sala théâtre na kini na muto sala théâtre na Angola po ni Angola ba évoluer te po na nika yakini bo se limiter po na nini question ya ko se limiter te ya lokolo zo bisanga keno na gila ninga zaki en vibongo po na nini ake Congo ako kobeta lisusu te mais so azonga Angola beta place bakunda mutolo na yo place langue wana eloba maka soki na pays na yo moko au récit te e bo pa pando ke récit elo osaliza te polelo wera ta ye awa akobeta tokende plein jiba ya mutu to ya bina fila ya tokende nazo ngiso mukelo biteke ba mission to ba évoluer na Congo nde na bona na ketuna na yo mais so ya be bana mission musu pamba ah sala Atlantique ça wa Atlantique et ça wa ba wa betango Atlantique ba wa betango bayaka na plateau ba producteur bazate na nyangwa ko linga sakana na mbongo musicien bayaka baloba ngwa ba producteur bayate to beta bango banini na za pona tanga ba komba producteur te na za pona tanga ba komba producteur te mais ba yebi ke bana capacité on a te ba beta bango pe te ce que bisangai papa de onzi ngabimisi $10,000 abeta sikoyo mission moko évoluer en Angola concert on se comprend abisi dishaba nae abeta mission moko évoluer en Angola concert caché ba dépense plein on te sali dishaba a l'ouest ko sal ndetini yesko Lucas sal voilà ye Lucas sal ba producteur bana bango ba producteur basana bango sko atala na dépenser na gagner pour et business au monde tidu la sali bongo a gagner par na dikando pa vi par na et business so yo évoluer na Angola on nzembo oyemba nzembo ni kande ba interpréter bongo yomba ke luelo sal ba beto concert mamba kala et ça ma soutien mamba kala. Voilà, dans l'ensemble, les courage au Koloba Nini, Nanya Tosololi, Awa, au Koloba Nini dans l'ensemble. Oui, bien, Bandeko va évoluer en Angola, on va avoir musicien. Si on a fait ça, on va être musique. Baki Congo. Bon, bête na bandoule. Bon, bête na bandoule. Mais ce bazara awa. Bon, bête na bandoule. Il y a Olia Foufou. Moi, ma tabela. Il y a limité bango. Tena limité bango tena bela o esalama awa. Bo tengela nga mission ni Angola awa. Bo évoluer en Angola, atambola na car. Tanga moko. Nga sko na beti lo sko bonde ba vivre. Na banda kuna bango na yebi. Mais le bezare, nzambe ne courage. Te to ko c'est la lobby nzambe te lobby a préparer ngo. Lobby ba préparer ka yango. Lobby eza nzambe mais lobby te faut kanga maboko te sala nzambe wa uta likolo te ya kopesa mbongo te ba sala balona yango e mataka mona yango lone matawa e mata place na concert na mataka e mataka na junior yo tangela nga mathieu nani akota concert yango bakana wana matubakana mozo beta ba concert wana mais yo ni ba producteur ba te bo matubaka ngotangi pwani yo na baki na bona tanga ba komba batu ponga na bato ba beta bango ba concert yo ce que faut na bato ba ganyaka nini yango ba bayaka na bango. Yo ozu 1 million na evane na on a posé 1 million bimisi yango ça ba dépense mo ba na suka nango ni 400,000 kwanza zongi
mais bon peut quelque part bazolo bageno batu pe babeta o eda bango obeta bango baskoka bango pe tout mona mbongo ngapesi kuna apesi na malonga te bapesa malonga po asali nini bapesa malonga asali nini moi musicien vie artistique ya pasi bandeko bana volonté musique mais baotala peso bakepe kindi bapetiona dia bakola bayama elele comme ebele ya ndule bango baozala wapi donc babunda kaka mais conseil ezaka keno oyo amoni kenze akangi na pete mo boso apeso ata visa Brésil okangi ka nzoto keya oyo ozwa pe ya Portugal akangi ka nzoto akei cho eza te poto pesa cimetière ya baartiste apesaka cimetière te kuna sikoyo akosala bulo oyo ayoka soni awa kuna osala ne bulo wana awa ayokela yango soni mais kuna akosala eloko ngo ezalaka ndenge nini keno omona moto na afrique mosala moko bezoyo ozoboya yango lolendo yalokola nga na osala baformation na nga toka na petit dane yalokola nga na osala formation na nga abina nga bi tata yo esa baformation oyo osala na entreprise nini yo nga soko osala na awa bafuta yo 200 000 kwanza atinga na yo olinga bafuta 100 000 kwanza awa nabi eza mbongo bato kutu basala bafuta mba 50 000 ebongo samila abi okolinga te nabi te yo ndo ozosepela nango te po yo ndo moto ozosala so ezalaki yo moto ozosala nga mona yango eza bien eza mpe kaka nde mona bajara bato wana donc po asala mosala wana awa lolendo elati mo asala nango azelaki esala yango na poto. Voilà, merci beaucoup ndeko Vache rapidement soki baremerciement ezali soit oza na likambo so ya koloba caméra no yango wa toza kaka rendez-vous eza moko le 20 septembre na kati ya échangeur toza wana bagola boya mobondo ndule eza place wana papa eva kobeta wana tomonana pene ebele topesa makambo topesa pena makambo na kati ya Bordeaux restaurant bar na bino efongwami wana plus 243 club boya wana epa tata passe boya wana ebele osala mwa genre kolia komila pepele biloko ya mboka bokolia bakilebu bokolia bafumbwa donc kuna musaka ya nyama tu oyo olingi mikungu nyonso ezali kuna eza ya mboka te kuna ya chabwala donc kolia komela eza bana Bordeaux napesi bino ensemble mbote équipe nyonso tu ya Emenu Vivant napesi bino mbote merci vraiment ensemble bagolwa tu tozala toujours mobondo oyo eleki tosaute page totama concert na biso totika alobaki asalaki boye tolekisa ye tosala na biso towana yango le 20 événement mo ezaka moko yango wana asuki wana napesi bana nanga mibale mbote Strela na Edina tata bino alinga bino makasi wana bana ngai. Voilà, merci beaucoup balobi tobandaki malamu tosuki malamu vraiment nayebi keno na nsima caméra ndenge nalobaka na bino nazali na ingénieur Don Bernardo ye naza na nsima caméra na kati ya régie nazali na ingénieur Rigene Penge na nsima caméra pourquoi pas napesa bambote na ngai na mama Bita Nzinga na kati ya Suisse napesi yo bambote napesi bambote na ngai na mama Nanate Mavoto balobi pembe plus pembe égale à pembe donc calcul wana eza facile soki ozwa ngo te seki otanga na yo te pembe plus pembe égale à pembe ça veut dire Nanate Mavoto moi ça pembe ma maman napesi yo bambote place oyo ezwa mio pourquoi pas napesa bambote na ngai na mama Brigitte Kalanga ya Yannick Kini ya Rombox na Afrique du Sud napesi yo bambote napesi bambote na ngai na Gradingi na Mau pourquoi pas trésor ngi na Mau ya Esther Ngabadi balobi soki oza na besoin ya kisi ya bien kisi ya propre kende na pharmacie Ebenezer eza na kimbango wana pharmacie Ebenezer ozomona bana moko Nicolas Meta ya Bazer lendo la vraiment na kata j'aime bien totekaka nyonso na kata j'aime bien totekaka nyonso totekaka ba caméra totekaka ba lumière totekaka ba instrument nyonso za nango besoin yaka na j'aime bien benga biso ba caméra na biso zali wana benga biso proposer biso eloko nini yo lingi biso pesa biso mbongo to pesa yo oyo nini yo za nango besoin j'aime bien TV eza wana yango ne makambo babi na pesa mbata nanga rapidement na Choucha lumière vraiment na landaki ba analyse osalaki olobaki vraiment kitoko makasi oza wana kaka pona ba golwa te oza wana kaka pona ba wario te oza wana kaka pona ba tawenge te oza pona osala promotion ya bato nyonso
soki bakoloba baye kosala promotion bavario baye kosala promotion mpe bawengemani kosala promotion donc Social Lumière olobaki malamu mingi babon guérison na Rika la Douce la peste babon guérison ma place Zwamio et Mariana Nimi na peste yo bambote place Zwamio à la prochaine bye bye ciao